Tomoni awa, Nzambe alobelaki Adam na Eva boye na jardin d'Eden. Tango bakweyaki na masumu ya ko déclarer indépendance na volonté ya Nzambe na vie na bango. Toyoka masolo. Soki totangi na mokanda na Genèse chapitre 3 verset 15. Totanga yango. Soki tomoni awa na mokanda na Nzambe, toluka awa motuna na ngai ya liboso ezali boye. Toyebi ete na mokolo ya lelo tozali bongo kofete o tobengi Pâques ya bakretien. Sikoyo ezali kolobela biso na ntina ya Yesu Kristo pe na kosekwa na Yesu Kristo. Ebandaki wapi? Motuna ya liboso, eske Yesu Kristo azalaki moto ya solo? Ya mibale, eske ezali na évidence que Yesu asekwaki na liwa? Ya misato, eske tokoki kozala na confiance ya batémoin? Ya minei, eske ekokaki kozala na explication mosusu? Totanga awa, tomoni ete Yesu Kristo makomi ekomelaki biso boye. Te Yesu Kristo na Esaïe 53 chapitre 5 et 6. Soki totangi tokomona yango. Na environ AD, calendrier oyo tozali kotanga lelo, bazali kolobela biso AD. Ezali kolobela avant Jésus-Christ. Et puis bazolobela biso before avant la naissance de Jésus-Christ et puis après la mort de Jésus-Christ. Dans environ période il y a 30 après la mort de Jésus-Christ, balobeli biso boye. Basi oyo na mokolo ya dimanche na tongo Marie Magdalene, Joanna, Marie mama ya James na Salome. Ange alobelaki bango ke Yesu azali na bomoi pe asekwi na liwa. Totangi lisusu na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 na 8. Erobeli biso boye. Yesu azalaki na lilita pe asekwaki sima na mikolo misato selon les Écritures. Na Bible, amen, pe le même esprit oyo esekwisaki Yesu Kristo na liwa, tika ete esekwisa banzoto oyo ya biso ezali ya kokufa. Nzambe ntango asali biso na mokili, alobeli biso likambo ya plan. Plan ya Nzambe na bomoi na yo na ngai, pe esekwisa mission ya yo na ngai na mokili oyo, pe na saison oyo, pe objectif oyo Nzambe atie kati na yo, ezala ya kosekwisama na ngonga oyo. Pe na Bible na Psaume 139 verset 13, Nzambe nde alingaki toya na mokili oyo toyebaka yango malamu pona toyeba kimia na kati na bomoi na biso. Pe Nzambe azali koboma nyonso ya kokufa na kati na yo na ngai, pe akokoka kolamwisa vi na yo na bomoi na yo ndeko na ngai. Totala exemple monene, mboka na biso na Congo, RDC, distraction ekoti makasi, un pays si riche, mabele ezali estimé na valeur ya 300 trillions ya bomengo. Pe ennemi atieli biso molimo na religion. Surtout bakonzi oyo bazali ko diriger mboka na biso, bazali ko boma batala ya bato, bazali ko détruire nyonso ezali na vie ya bato. Congolais a combien peuple humilié? Yango ba potentiel na biso ezali ko monisama lisusu te. Tango ya kofungola peuple miso, surtout na saison oyo Yesu asekwaki ya Pâques. Nazali koloba lisusu ete
bato mosusu bazali kozela makambo esalama, bato mosusu bazali koswete makambo ekosalama, bato mosusu bazali kosala makambo. Yo ozali wapi ndeko na ngai? Toyebi lisusu na Bible na ndenge makomi elobeli biso. Oyebi ke Enoke akendaki likolo. Toyebi pe Eli akendaki na likolo. Lazare, Yesu asekwisaki ye na liwa, me asekwisaki ye na liwa kasi ayaki kokufa lisusu. Me moto nazali koloba Yesu Kristo azali nde la seule personne nakendaka na Israel, na Jérusalem, nakenda na lilita wana, nakota kuna, naya komona ke nzoto ya moto ezalaka kuna te. Bato nyonso toyeboli na religion, bato lokola Buddha, bato lokola ba Mohamed, bato lokola ba Shinto, bato lokola ba Krishna, bato lokola ba nzambe bana kobenga bayaki na mokili bakufaki. Mais Yesu Kristo azali la seule personne oyo ayaki abotamaki na mokili awa, atambolaki na mokili oyo bato bamonaki ye, pe bakangaki ye, pe bakendaki kobaka ye likulusu, pe batiaki ye na nkunda, pe bayi kokamwaki dans 3e jour moto wana abiki. Yango nde ezali elikia oyo ya ngai na yo bandeko tozali kocelebre saison ya Pâques oyo. Tosambela pour la persécution ya bakretien pe bakretienne na monde entier. Bakretien bazali persécuté. Totiaka bango na prière. Ndeko na ngai, message oyo nazalaki na yango pona mokolo na lelo yango oyo nkolo apambola ba Kristo nyonso ya mokili po ete gloire na Nzambe pe nkembo na Nzambe elamwisa nyonso ezali ya kokufa na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen.